Kota Saoul. Alléluia. Alléluia. Abeza suna mutu moko mi balete misa tuté même moko. Moko za. Nzamba ko tombe la famille na nzela mutu moko. Dieu peut restaurer la famille na nzela mutu moko. Ceux qui m'assument kota na nzela mutu nzela Adam. C'est possible. C'est possible. Lobi ko kota na nzela mutu moko. Lobi ko kota na nzela mutu moko. Mutu ngo kombone Yesu Masiya ya Nazareth. Nzambe malamu nzambe bolingo. Asomba biso na makila na ye. Amema botuta batu na mapeka na ye. Amema botuta batu na kata na ye. Amema masuma batu na kata na ye. Alors il y a plein de gens qui mikumba pe bolembi na pesa bino bopemi azamo memi mikumba ba balemba bombo soko lembi viona ko memelo yango soko lembi stérilité na ko memelo yango soko lembi soni na ko memelo yango pesa mikumba ya pesa bopemi abi mutu moko tikala tu m'as répondu il y a encore abi tege il y a mais il y a encore ezali susu tu vas pouvoir dire il y a il y a encore c'est que ça il y a encore dans cette famille une femme. Il y a encore dans cette famille un homme que Dieu alléluia peut utiliser pour la bénédiction de la famille. Il y a encore encore bakate mabota no esuka nzoka ezali suna bana kati na yo bakate ko simba les hommes de Dieu, il y avait une loi. Mutoma kolebuka na kokota te na palais royal. Balbande ko makolebuka na kokota te. Makolebuka neza maladie. Eza problème. Babia ko balate. Yako sepelate. Yako simba mwana te. Akoza mukanda te. Akoza permis de conduire te. Akoza titre de séjour te. Akiko somba te. Babia ko tekate. Akoza te. Bibeko ni batia. Ya gada tio le sambo. Toko ta na deuxième partie de mona musana nzambe. Le berger Blanchard Moke Charles de Frère. Bien-aimé, kaka ndengo tomboli loboko. Yes. Loba kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Na lo sambo ya lelo. Na lo sambo ya lelo. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Na telemi. Na telemi. Elomba na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Yesu Masiya Nazareth. Nazobuka. Nazobuka. Nazokwaisa. Nazokwaisa. Nazakuanile. Nazakuanile. Obeko nyonso. Obeko nyonso. Batielanga. Batielanga. Kiko bota te. Kiko bota te. Kiko bala te. Kiko mukanda te. Kiko bika na maladio te. Obeko wana. Lelo. Nazobuka yango. Nazokwaisa yango. Mabomo inanga Blanchard. Obeko wana. Au nom puissant de Jésus. Gloire
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bino bebo sambera na biso na kati ya Radio Parole Vie mingi chaque lundi na intercession internationale des familles topé internaf na mukuse bongo lelo ezali chute ya grande activité ya le sambo utaki na biso depuis l'enseignement au mama likamto zolobela ou des mères tues. Bien-aimé dans le Seigneur kola pambolo mon frère ma sœur yaya tom so bandana biso uta mokolo ya jeudi zaki na biso vendredi samedi pe le loto ko chité tom so pende konanga moi sito mobile le zambala liboso samena biso na kati Radio Parole Vie. Le cas au saisi opportunité, la Bible dit le premier seront le dernier et les derniers seront le premier. Ça la Christ est confiance bien-aimé. Et la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sukali kambo ezakama kasi koleka e bandeli na yango. C'est possible na shit ya lo sambo oyo. Il y a 4 jours, il y a Radio Parole Vie bien-aimé. Au monde Christ katikata bomona mon frère ma sœur. Tika kolo na biso Yesu Masia Nazareth. Nzambe bolingo, nzambe malamu, nzambe lombe bien-aimé. Aïba ko salongo lupe bolan. Bien-aimé, lo sambo ekoti ka mutu na monde ba décision. Lo sambo efongola ka ba porte. Lo sambo buka ka ba prison. Lo sambo efongola ka bikuke. Lo sambo memaka mutu na dimension likolo. Lo sambo bien-aimé elongisa ka mutu. Lo sambo bikisa ka maladie. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Moko kata bino za na pasi asambela moko kata bino za malade abenga moko bampaka bakobonda na tina bomo to mona importance à l'ensemble babiteke mutu azobela ake komona médecin malobi ba combien de malobi te mutu azobela ake komona ba tradi praticien makende ko sambela amona bampaka bampaka ngo bango yo par la grâce de Dieu. Bana mayata o Christ telemisi biso na lo sambo lelo lendia lelo na shita lo sambo bien aimé nazondi malelo ko témoigner ata famille bakanga vino lizita bakweti kango bakanga singa babi yoko simba te il faut se retrouver quelque part oza musika bien aimé dans le Seigneur mais baza ko manipuler vie na yo baza ko télécommander ngo bien aimé dans le Seigneur nazondi mete lelo par la grâce de Dieu. Yesu Mashiach Nazareth a au téléma. Je bazoba les sommes de Dieu. Je bazoba je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et il agira. Amen. Tout ça belanzam. Quand le topousen bosona yo Yesu Mashiach Nazareth. Quand on dit le sambo oyo. Quand le sepere ko fongola lola afin que Christ. Ndoko moko zo samana biso na butu lelo. Abika délivrance pe atatola bolingongolo pe bolam no katina bomo ne pe libota mobimba. Bongo to simbisi moma oyo pai na yo kaka na kombo no Yesu Masia Nazareth ndeto bondeli pe tolobi amen. Amen. Merci les hommes de Dieu, merci papa, merci maman.
Donc vous approchez la radio Parole Vie, au Samanabiso na RK Pro TV, au Samanabiso na DLF TV 2, topé na chiffre 9 TV, topé na ba numéro na biso WhatsApp, toza en direct. Tika collé sur ma chaîne Nazareth Asalongo Loupé Bolam, mon frère, ma soeur. Toza bongo na kata Biblia, na livre il y a 2 Samuel chapitre 9. La Bible dit ceci. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David a fandi. Nzamba simbi motema David. Pour aluka salabolamu na moko bakitani ya Saül na tina Jonathan. Le mutema nzambe eko simbama po simba mutema mutumo aluka salabolamu na tongo lelo. Ezaba tumusu ba déplacer azasu na référence te po bolamu mona été. Ezaba tumusu bien aimé dans le Seigneur ba changer adresse. Bien aimé. Awa Mephibosheth dit cela Mephibosheth. Bazo tout n'a pas David. Est-ce que na famille à Saül mutatika la te pona sale bolamu na tina Jonathan ezana ba tebele tangu bolamu osengeli basalele ekomi pembeni adresse changée téléphone koufi réseau baby pile koufi téléphone bayibi o mona dinisa ki on mai pona za la contact na batu ezana ba tebele bien aimé dans le Seigneur pendant que to sambele ko zape kapo na yo tangu lipambole ekomi pembeni et loko ko cha a contact na lipamboli e baby ba comme na poso na musale pa otika ba dossier téléphone koufi ba comme na poso na bien aimé et paille otika ba dossier yaya ba continue na page na Facebook ba benga obo yaya téléphone ezala shooté ba comme les répondre été au moins que sikano ba remplacer mutu mususu pourquoi parce que moi ba localiser ezate moi ba zo ezate pourquoi parce que ba changer adresse ozana téléphone yaya mais téléphone ezo le katé ezaki il peut dire solo pour ndeko. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Il répondit: ton serviteur. Et Zaki na musali moro nanda kwa Saül. Aïbaki information. Ata ba changeant adresse. Lipa moruno e Orlando pa iba chenu. E ko Orlando ata wapi. Ata ba chona mboka. Ozana Europe me vine koma na mboka. Lelo okozala localiser na ngwa molimo mo santo. Yes. Pozonga na kati ya palais royal. Lelo nzamba ko zongu se pa sengeli ozala. Ata ba changeant adresse na circonstance mo songolo. Mo sa nini ozonga. Yes. Amen. Babengi Tiba. Babi Tiba, est-ce que vous avez la connaissance? Ya makambo tolo ba roi lobi. Est-ce que mutu azate na famille ya Saül pona sale bolam? Alléluia. Nzoka ezaki na moko abana Jonathan kombone Mephibosheth. Tangu sangwaliwa ya Saül pe ya Jonathan e yake kwa kina matoi ya mwasha bande ko bokola ye. Abaki na lukana protéger mwana otambu shako kufa. Akima na mbangu na précipitation mwana koya makolebukana. La Bible dit atika la vini mbimba makolebukana. Adresse na échangea. Abotama na palais royal. Akuta milk. Akuta bachar. Akuta nyonso. Akuta royauté. Ma se retrouva quelque part. Ba changer adresse. Akuma kufaye. Ofanda wapi. Où demeures-tu? Ofanda wapi. Mon frère, ma soeur. Awa. Bien aimé dans le Seigneur. Bazo luka mutuba sale bolam. Yaya. Baluka mutuba sale bolam. Yaya. Écoutez ceci. Tiba tangwaye. Roi Tunie. Yonde Tiba. Tiba Zolenga. Abi Ezanga Mokonzi. Écoutez ceci. Le roi dit: y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Est-ce que na famille Moutaza li soute? Na famille Papol? Na famille Mamol? Na tina bolamo asala? Même pas orphelin moko songolo. Pas veuve moko songolo. Pas ndeko moko songolo. Pas voisin moko songolo. Pas voisine moko songolo. Pas moussa nanzabe moko songolo. Pas mutu moko songolo. Oh ayebi même pas. A sauvan de comment songolo bandane koleka. A sauvaye. Est-ce mutu atika la te bien aimé. Bolam futaka. Amen. Ata okufi bolam kolanda tabana to bakoko na yo. Yes. Abi mutu atika la lisute nanda kwa Saül. Njoka Saül azaki suna ndaku te. Lorsqu'on parle de la maison na kati ya Bible on voit la famille. Alors quand on parle de la famille à Saül, malobi dans la maison de Saül. La maison représente la famille. Pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. Oh!
pona sala ye bolamu na nzambe lelo nzambe linga sala mama mo bolamu nzambe moni ba pongo kataka na 2 heures amoni ba pongo kataka na 3 heures ba pongo kataka na 4 heures ba pongo kataka na 5 heures nzambe mayata Yesu masana zakati amoni abeko leka bongo ta ko sala bolamu ko sala bikso na maladie wana a restaurer libala na yo a restaurer santé na yo a kangola yo atalo akota litato na vie na yo nzambe mayata nga sala mutu moko bolamu Yesu masana zakati na ndia lelo na chute programme oyo alinga sala papa moko bolamu alinga sala mama moko bolamu alinga sala ndeko moko bolamu abi mutu azate pona sale bolamu ya nzambe. Ah, j'aime cela les hommes de Dieu na sale bolamu donc nzambe mtazo tinda sale bolamu. Amen. Na sale bolamu ya bolamu futaka. Amen. Abi na sale bolamu nzambe. Et tu vas répondre au roi. Et il y a encore un fils de Jonathan. Percule de pied. Bakanisa ki bosila nzoka bosila te. Alléluia. Bakanisa ki babomba nzoka zana mutu ayebe sikoza. Ah, je parle à quelqu'un. Ah, mutabomba salere. Akataka bomba ko nzoka zana lisi mona kate. Les hommes de Dieu, la Bible dit, nzambe na biso mona ka fourmi ya mundu na se alibanga, pene sika mulili. Mutu ayeba ki te pai mwana mobalo azalaki. Aïe aïe, mais denge nzambe Yesu masana te amona ke pai ba anona anes bazalaki. Lelo azomona mutu moko. Azomona papa moko. Amona ndo babomba yo wapi yaya. Bacha yo wapi. Ozovanda wapi. Nzoka tiba zalaki. Roi David a yeba ki te mais tiba yebaki. Tiba représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît là où tu es exactement. Et bien pas bacha spirituellement. Et puis ba bomba lipamboli na yo. Ata bachongo na zamba. Ata bachongo na mai. Ata bachongo na sia moto. Ata bachongo likolo nzete. Ata batimuna libulu bakunda ngo. Tiba sale nini? Ayebi. Komi tungisa mate pas aux jamais. Tiba yebe pas aux ans. Tiba yebe tiba za intermédiaire. Alléluia. Aza intermédiaire. Oza ko servir roi pour akutana na mwana mobali oyo makatikala na kati ya libota ya Saul. Alléluia. Abeza suna mutu moko mibale te misatu te moko. Moko aza. Nzamba ko tombo la famille na nzela mutu moko. Dieu peut restaurer la famille na nzela mutu moko. Ceux qui masume kota na nzela mutu nzela Adam. C'est possible. C'est possible. Lobi ko kota na nzela mutu moko. Lobi ko kota na nzela mutu moko. Mutu ngo kombone Yesu Masia Nazareth. Nzambe malamu nzambe bolingo. Asomba biso na makila na ye. Amema botuta batu na mapeka na ye. Amema botuta batu na kata na ye. Amema masuma batu na kata na ye. Alibiko ye pena ngabino bebo sana mikumba pe bolembi na pesa bino bopemi azamo memi mikumba ba balemba bombo soko lembi vio na ko memelo yango soko lembi stérilité na ko memelo yango soko lembi sonyo na ko memelo yango pesa ye mikumba ya pesa bopemi. Abi mutu moko tikala tu vas répondre il y a encore abi teke il y a mais il y a encore ezali susu tu vas pouvoir dire il y a abi il y a encore c'est que ça il y a encore dans cette famille une femme. Il y a encore dans cette famille un homme de Dieu. Alléluia. Peut utiliser pour la bénédiction de la famille. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore bakate mabota no esuka nzoka ezali suna bana kati na yo bakate ko simba sute nzoka kati no bila kesali nini ezali il y a encore abeteke il y a amabi il y a encore ezali susu il y a ezali susu abi il y a encore j'ai aimé abi il y a encore ezali susu na mwana moko. Alléluia. Il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Et il y a sur moi Jonathan, mais moi nango wana tinate au sale bolan parce que ma kole bukana na linga minimiser vie na yo na linga mono pamba nani ya na changeant adresse nani abi moi nango il y a encore un fils de Jonathan na yebi na yoka sango ma colonesa ko bukana roi nyoso ko luka ko sala mo akota na ndako ezate pourquoi parce que ma kole bukana nzoka loi mutu a changé ngo saka mutu a salango mutu a changé ka loi sa mutu azali kola mibeko to mutu a salango ba député na parlement ba voter ka loi ba mandaka pe loi ba bongisa bango ba changer ka loi
ezaba lo musu mokonzi mta imposaka parce que mokonzi zaka likuya mukolo mibeko muto asali mibeko yemta modifier mibeko. Or, il y avait une loi en Israël. Il y a loi ko beba pour quand Nzamba selo bolam. Amen. Loi ko kufa na famille pour Nzamba selo bolam. Loi ko beba pour Nzamba selo bolam. Kena fama batu babota kate. Mais Nzamba pesho ma passe misa tu nambala moko. Na fama batu atomba magate. Nzamba tomba na fama batu bazwa kate. Nzamba pesho nambala moko. Loi koi. Loi tomba na tomba lelo. Ba loi ba tona famille na tomba lelo koya. Ba loi ba tona bota na yo. Ba loi ba tona famille Baba boko somba te, boko bota te, boko zwa te, na tongwa lelo, na buta lelo, loi wana ekweya, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aza perclus de pied, makolo na ye, et au pesa nzela te aya awa. Aza ne perclus de pied, roi. Le roi lui dit, où est-il? Aza roi, ça ne sert à rien ou bien gagne. Il est dans la maison de Marquir, fils d'Amiel, à l'Odeba. Taba référence. Taba référence. A comment qu'on fanda pas batu. Vine se beba. Et puis si kaza. Mituke koma ate. Bachare koma ate. Bisika bakenda ko bomba yi. Adresse à sika oya zwa. Adresse à mabe. Oya zwa ya ngwana. Bazwa ba changer adresse. Alléluia. Mephibosheth fils de Jonathan. Alléluia. Afin de quelque part, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Marquir, fils d'Amiel à l'Odeba. David a tinda ki ba kinoko lukaye. Ningi Christ a tinda ki ba serviteur. Alléluia, ba disciple, ba kinoko détaché à new all. De la même manière, Christ na tomba lelo atindi biso toke sani toke kozoaye moto meme na palais royal tozo mama oyo lelo tozo papa oyo okota na palais royal tozo ndeko oyo obile pa ba chayo obile pa ba bomba yo obima na l'Odeba ni ba côté sayo l'Odeba ya stérilité l'Odeba ya pauvreté l'Odeba ya humiliation l'Odeba ya maladie okopima na buta lelo okopima na tongo lelo okobima ya zoro boko mobali tombo le pa zo. Le bakole Jésus-Christ à Nazareth. Na yoki li lobano na butwa lelo. Na sosoli ete. Bina ngeza na l'Odeba. Sa ngeza na l'Odeba. Yango lelo. L'Odeba nyonso babombanga. Esika nyonso bachanga. Lelo. Nazo bima. Wana ngelongo je sors. Beta maboko bana bima na l'Odeba. Beta maboko pa osami. Nazo bima na l'Odeba ba chayo. Beta maboko samela papa. Samela mama. Bana bima na l'Odeba ba ba yo. Nisa bima na l'Odeba. Nisa bima na l'Odeba. Nisa na l'Odeba. Nisa na l'Odeba. Alléluia. Bima na l'Odeba. Nazo bima na
Le débat de souci. Le débat puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. Le débat le débat il y a maladie. Le débat il y a chômage. Le débat il y a échec. Le débat il y a pauvreté. Le lundi tu ressembles la peau peuple les hommes de Dieu. Le débat il y a souci. Le débat il y a mutema ba problème. Le débat il y a cancer. Le débat il y a opération. Il y a myome. Le débat il y a passi. Le débat il y a chômage. Il y a rozanga kobota. Il y a célibat. Le lot zobimisa. Mama. Le bakolo qui à Nazareth. Le nazobima. Le débat nous sommes koti sanga. Le débat nous sommes changa. Le nazobima. Maboko nazobeta. Nazobona bima. Eta maboko beta. La bémission les hommes de Dieu, il y avait une loi. Mutoma kolebuka na kokota te na palais royal. Balbande ko makolebuka na kokota te. Makolebuka neza maladie. Eza problème. Babe ko balate. Yako sepelate. Yako simba mwana te. Akoza mukanda te. Akoza permis de conduire te. Akoza titre de séjour te. Akiko somba te. Babe yako koka te. Akoza te. Bibeko ni batia. Ya gada tse le sambo. Toko na deuxième partie de Mona Moussa Nzambe. Le berger Blanchard Moke Charles de Frère. Bien-aimé, kaka ndengo tomboli loboko. Yes. Loba kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na lo sambo ya lelo. Na lo sambo ya lelo. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Na telemi. Na telemi. Elomba na kombo na Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Nazobuka. Nazobuka. Nazokwaisa. Nazokwaisa. Nazakuanile. Nazakuanile. Obeko nyonso. Obeko nyonso. Batielanga. Batielanga. Kikobota te. Nakoki kobala te. Nakoki kozwa mukanda te. Nakoki kobika na maladi oyo te. Mobeko wana lelo nazobuka yango. Nazokwaisa yango. Mabomoi nanga Blanchard. Mobeko wana ekweya au nom puissant de Jésus. Loi ya stérilité, loi ya célibat,
mibeko nyonso batelanga mibeko nyonso batelanga na maloba mibeko nyonso batelanga na nzela ya maloba na nzela ya maloba na nzela ya cérémonie na nzela ya cérémonie na nzela ya pratique na nzela ya bakose na nzela ya bakose mibeko wana mibeko wana mibeko wana ekwela 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 Jésus de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, roi David yemoko oyo asalaki mobeko kopekisa na moto nyonso oyo aza ebonsono akoki kokota na Jérusalem te na palais royal te yemoko achanjaki amandaki mobeko wana. Ndenge okwesi mobeko wana ozokota siko na palais royal. Palais royal na yo eza okota na mariage. Amen. Palais royal na yo eza maternité. Amen. Palais royal na yo eza osimba mukanda. Palais royal na yo eza oswa contrat ya durée indéterminée. Palais royal na yo eza visa ozoluka. Palais royal na yo eza diplôme ozoluka. Palais royal na yo eza ministère ozoluka ganga. Palais royal na yo eza osimba koko kisema bilaka na nzambe na kati ya bolo kota na palais royal. Tombo loboko bali sambe na biso kota na palais royal. Bakolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na losambo ya lelo. Na losambo ya lelo. Nazokota na palais royal. Na palais royal. Na losambo ya lelo. Na losambo ya lelo. Nazokota na convivre. Oko kisama bilaka na yo nzambe. Na bomo inanga. Nazokota na mariage nanga. Nazokota na musala nanga. Nazokota nazosima mukanda. Nazoswa visa maternité nanga. Ezofongwama mukanda nanga. Ezopesa melanga. Nazobika na bokono oyo. Bonne santé. Ezopesa melanga. Ndenge nazodeklare. Ndenge ezokokisama. Ndenge nazoloba. Ndenge ezosalama. Osa motema nanga. Ezopesa melanga. Bilaka na yo nzambe. Ezokokisama. Na 2023 oyo. Na mois de mars tokoti. Nyonso yanga. Ezosekwa. Nyonso yanga. Ekufa. Ezosekwa. Nyonso yanga. Oyo bakunda. Ezosekwa. Aboko nazobeta. Nazokota na possession. Ya bilaka nanga beta maboko. Beta maboko. Ya bilaka nanga. Nakota na possession. Ya bilaka nanga. Nakombo na Yesu. Nazokota na palais royal. Nazokota na palais royal. Nazokota na palais royal. La Bible me dit, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. La Bible me dit, les enfants sont l'héritage. La parole me dit, les enfants sont l'héritage que l'Éternel Dieu donne. Nazokota na palais royal. Nazokota na bilakananga. Nazosimba bilakananga. Bilakananga ezopesa melanga. Ezokokisa melanga. Nazobika na bokono oyo. Couple nanga. Tozovivre okokisa na bilaka ya nzambe. Jésus de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Tangu Mephibosheth akota na palais royal. David apesaki ordre. Baki nyonso ya Saul obokanga. Bozango bopesa ngo pa mona mobali. Lelo nyonso bakanga na famille. Nzamba apesi ordre. Epesa melo maintenant. Mabalo bakanga na famille. Ozo récupérer ngo na butu lelo. Ozo récupérer na tongo lelo. Baloba bokozwa te. Nyonso bakanga te bakanga na se ya ndoto. Lelo za likambo opération ya récupérer. Lelo za likambo récupération. Ya tombo le boko mobali. Le bakolo Jésus à Nazareth. Kolo Yesu Kristo Nazareth. Nanzalo sambo ba famille. Nanzalo sambo ba famille. Loboko na
tomboli nazo représenter famille nanga nyonso bakanga biso injustement na losambo ya lelo nazo récupérer aho bakanga bakoko na biso bakanga baparent nazo récupérer babongo bakanga mabalo bakanga bavisa bakanga bapermis bakanga titre de séjour bakanga babongo bakanga lelo nazo récupérer lelo nazo zwa yango nom puissant de Jésus Christ Nazareth ya fongola ka loboko maboko pa osami. Alléluia. So ça mène sur un téléphone chaka meli cha téléphone wana pembe yaya obo sambela famille bo déposer na téléphone obo za na télévision na bondeli yaya fongola ka maboko tangu roi David abengisaki Mephibosheth na palais royal abaki obanda koliaka na ndako nanga mesa moko nanga olia te libanda molia nanga na mesa abaki mabele nyonso bakanga Saul baozongisa ngo mente banda ku nyonso Saul bakanga ba compte bancaire ya Saul bakanga lelo mutu moko azo récupérer nyonso famille ezo koma na responsabilité na yo ezo koma na gestion na yo ezo koma na maboko na yo ba compte bancaire o ba vira ba yiba bando mususu comprendre que ba viba mbongo na compte bancaire na yo te ko zongela yo ka ndoko zondima o salemela yo le ba kole Jésus Nazareth Nege roi David azongiselaki Mephibosheth bomengo nyonso ya Saul pe ya famille na ye lelo nazondima Yesu Masiya Nazareth ozozongiselanga bomengo nyonso ya famille oyo balwa ekanga lelo nazo récupérer yango na puissance de Jésus. Alors maboko ne famba na ko récupérer. Les hommes de l'État déclaré pour le peuple. Maboko ne famba na ko récupérer. Ko bengo famille bakanga. Récupérer musala famille bakanga. Récupérer maternité famille bakanga. Récupérer maternité. Récupérer ngo. Récupérer mariage. Récupérer massage. Récupérer. Récupérer gloire la famille bakanga. Récupérer. Permis de conduire. Permis de conduire. Récupérer santé, récupérer maternité, récupérer maternité, récupérer mariage, récupérer Moussala, récupérer Moukanda, alléluia, récupérer voyage, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, Jésus-Christ. Mephibosheth vit échangeaki. Azongaki lisusu te na lodeba. Amen. Utozongso pe na lodeba razate. Vie à maman échangé. Venez banda changer. Vie à papa échangé. Kolo na clôture le sambo o. Na clôture passe na vie andeko. Na clôture maladie na vie andeko. Na clôture échec na vie andeko. Au nom de Jésus. Abanda kolo saison ya victoire. Abanda saison ya mukanda. Alléluia. Saison na permis de conduire. Abanda saison on abanda. Abanda nouvelle saison la vie na ye. Banda saison ya kembo. Saison ya gloire. Banda parcours ya sika. O muto kanga ozala. Sika kemba nzambe sopa na likolo na yo. Sika bolama nkolo sopa na likolo na yo. Kolo merci pour le sambo. Alléluia. Meshamana brosé. Brosoko mana boshenda. Seigneur merci pour la saison ya kimia. Saison de paix, saison de gloire, saison de joie. O sopi. O ndekwa zobanda. O famille zobanda. Saison humiliation si eleki. Saison stérilité, paix à limitation, si abandonne nouvelle saison. Une nouvelle saison. Kolona tombo le boko. Kopé ça merci. Tout le monde va sali na yo. Oh télémissa le kolo ba umba pamba. Kolo. Tous on dit mettre l'état tous les côtés na famille oh. Amen. Amen. L'état tous les côtés na bon mois ndeko. Amen. Mais tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu. Que vous le verrez s'accomplir. Amen. Tous on dit matata auto saigner.
tondimi ete nkolo ekokisama mpe totatula monene na yo bongo na kombo no Yesu Masiya Nazareti nzambe malamu mpe elombe nzambe bikamwa nzambe solo mpe ya bomoi nzambe elombe nde tobondeli mpe na kondima banso lokola peuple moko tobondeli mpe tolobi amen. Acclamons le Seigneur le Seigneur. Yes. Merci. Bien aimé, to chité na 4 régions na biso le sambo ko la pambo la bino asa nongolo pe bolamu to kila bilei bien aimé to ndeko riti fu nzamba pambo la yo ozada l'ombre na ge santé zo tungisa mom ke mozo sa nzambe ko la pambo lo musana nzambe riti vuvu ko la pambo la yo ngotali sa penza maturité ko pa ina nzambe pe bolingo na musala nzambe ndeko riti ndeko to ana sa ko kila bilei to bi jeune les amba forme beleza ko se priver na o mesana ko sala ko ipe ko zana jeune na yo ndongo gêné ozuli pour kabila ngonde ko nao waza na gauche to na droite ni o azangi yango ko bateke na gêné mo zubilo ko tongo na moyi obombi polia na pokwa non ne faites pas ça ko sala bongote zali pa kabila mutu kabila to fene mo kabila ta veuve moko biso pe asena nzambe to sala ngo to di o to ko lia to kabila ta veuve mo to kabila to fene moko nzambe ozanga te ko pambola biso nzambe pesa so makasa okila bile ya to ndi mete to tatra bolingo ngolo pe bola nzambe biso to chute awa lo biso Christ pesa biso makasi soka mizongelite to banda ambanselema na biso na thème ya sika to ndi mete Christ ozanga te ko sala biso bola. Merci les hommes de Dieu. Il y a un numéro de téléphone eza affiché na babosa na biso na télévision babosa na WhatsApp numéro pendant que ndeko gère ça zo bongsa numéro zali plus 243 99 91 45 930. Bon, au deuxième numéro, vous allez plus 243 89 58 45 235. On est allé deuxième numéro nabiso. Beaucoup de nabiso tozanga te ko répondre bino la disponibilité au nzambe azope sa biso bien aimé. Sur le tangi message, sur le tini biso message, sur remarquer que notre moni ngote, ko le message aka moi ebele. Totanga ka, nga suka nango totanga ndam. Ba message ko les amoi mingi suka nango totanga ngo bien aimé. Ko la pambolo na confiance au sala biso. Je voudrais dire un grand merci l'équipe eux bassin nzambe futa malte ne loko mo songolo mais tout ça les nzambe pour na ba peuple au famille ba mona bolam na nzambe ya nzamba kantsabino les hommes de Dieu na sangi pena ko pesa bino sans fréquence sans émetteur quand na WhatsApp moi mki na YouTube ni partenaire financier mutu moko chaque fin de mois pia biso mbongo moto kabu ana été mais Dieu bien aimé na moi mki otozo na salé on nzamba pesa biso permetaka tout bon Seigneur par la grâce de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Merci Béjé Blachar Moki Char de Feu. Merci évangéliste Ladu Lengakio Mobuki Bikeko. Le Jeribal Kola Pambolayo. Maman Karine Tsao moi Sikatani Bali Yaya Obanga te butu ko tambula pona ko sambel. Kola Pambolayo Yaya Amonayo. Pasteur Prince Mavuba pain de vie. Kola Pambolayo Moussa Nzambe. Elombe Kata le Sambo. Les appels na bilombe bazada l'ombre de ko riti vuvu. Ndeko Chris Kundenga Enoch DG ndeko Gersa Pemba Mayamona. Bon na caméra tozana ndeko Bogo Sanderson Matufengele et longo na chiffre 9 TV pena de Lef TV 2 ko la pambo na chiffre 9 TV bo s'abonner ba ndeko na bo s'abonner bon tozana ndeko Rais Kangi et longo na RK Pro TV ya bo s'abonner na ba chaîne oyo eza ba chaîne partenaire ya Radio Parole Vie bon ça en sorte que bo samba na biso longo ko la pambo la bina mona bino bon ce qui Christ a mezongeli te kutani bongo lobi na numéro asika sinon que Dieu